Bandeko Sandra Kazadi ndeko ya Kofi asali tu abengi na émission aluki moya passé na émission po loba po na grande sœur na ye o tolanda ki biso nyonso awa Bibis Kazadi. En tout cas soki Sandra Kazadi aye koloba seke makambo ezali penza sérieux pe na ndimi te akoya po aloba kaka pa défendre sœur na ye soki aye koloba azali penza sincère asololaki na sœur na ye ayebi comportement na caractère ya sœur na ye ata likolo tango mpe ayokaki ba audio oyo vraiment akanisaki pe mabe po na sœur na ye mais eloko moko aye ko comprendre ke sœur na ye azala mobulu te na kata bolingo wana sœur na ye a souffrir na ndenga solo yango wana bandeko Willy Lumina vraiment bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na lobaki yango bien. Likambo ya mwasi na mobali kaka mwasi ye moko ayebi oelekaka na kati mobali pe ye moko ayebi mutu mususu te na libanda. Bango kaka bayebi vérité eza na kati ya mutu na bango. Sandra Kazadi ye palobi kaka bongo. Oelekaka na couple kaka mutu yebi yango. Alors soki Sandra Kazadi aleki po aloba vraiment parce que azo croire que sœur na ye azali oyoyo batu bakanisi te oto oyo Willy Lumina alobi te. Même oyo nga na saleli ye émission te. Yangwana Sandra Kazadi aboti courage a benga na kati ya internet a négocier na chroniqueuse po te basa l'émission ba yambaye aloba mokile yoka. Alors bandeko foko yeba couple oyo esali 23 ans bakokisi 23 ans ensemble foko ndima mwasi surtout foko ndima mwasi naloba bien pe naloba gango naloba tango nyonso mwasi nyonso abongi na libala mobali nyonso te abongi na libala bobosanaka te botiaka yango na mitu na bino. Donc tango couple esali 23 ans ensemble foko remerciaka mwasi mutadi boso mobali pe okoremercie ye mais mwasi foko remercier parce que yende mutali base ya couple oyo ezala ndenge Willy Lumina azoloba azolakisa ndaku na ye na Facebook na ye partout tina bemission o bazosalela ye alingi kaka batia photo ya ndaku na ye oyo atongi mena ndaku wana liboso atiaki W atiaki na B elakisi Willy na Bibis lelo tozoyoka longoli Bibis me ndaku wana eza penza ya ye na Bibis Kazadi tomata likolo tokita na seza bongo
Même atekaki soki eloko mabe, to atekaki eloko malamu po atonga ndako wana, ezaka ya bango mibale. Même abetaki soki nkula to asalaki nini na musala, ezakaka ya bango mibale. Basali 23 ans. Il a travaillé. Bibis Kazadi pas à travailler. Azo botela bana oyoyo. Lelo ba misusu ba komolo ba ADN. Apesi bolingo. Alambeliye amatise moral. Ba vandi ba sololi ba seki. Wili Lumina yepe na Bibis abali Bibis. Apesi valeur na couple na bango. Apesi importance na bolingo na bango. Donc ba kaboli mabena malamu ensemble. Bandeko na kati ya mabe na malamu mango na lobi. Na lobi teke adultère ekokozala te ekokozala. Tango boko si 23 ans ensemble. Soki moko asala adultère yeba osupporta kyango. Osupportango olingi yango boko si 23 ans. Nazoloba na Wili Lumina te ndenga kendaki kobala. Non. Nazoloba neti Bibis Kazadi. Pour le moment, eloko mokote, likambo mokote, oyo, Sandra Kazadi lobi, et la kisi ndeko na ye a trompa Wili Lumina. Mais soki un jour a trompa ye, abimaki na moto. Eleki nango, bazana bango toujours na Wili Lumina abimaki kaka na moto. Mbala moko soki ta moko soki loko moko elekaki bazali bandeko wana ezali infidélité asala adultère. Mais lokola ba continuer ensemble. Bibis a continué na moto moko te. Bibis Kazadi a joué deuxième birote a tie pendant 9 ans. Pendant 2 ans, non. Azakaka na mobali moko o babala na pendant 18 ans elakisi. Bibis Kazadi. Azakaka ndenge moko na mwasi oyo. Abimi na mobali na pendant 23 ans. A trompé na yete. Ah ouais. Po bavandi 23 ans. Soka dekonaki, yango babenga yango ko dekone, ba infidélité moko ya ko sote bongo. Surtout soka salango par hasard, yebaki pe ndenga mikwesa makite. Alors na 23 ans ya libala, eza problème te, eza gravité. Soki likamuso mabe, elekaki kuna te. Soki bazalaki na posa te, ba empoisonné Wili Lumina. Soki kaka dekonaki asangisaki nzoto bakaboni na motango likambo mosusu mabe eza te, donc eza gravité. Asali nde a déconner yango babenga yango ko déconner, connerie, infidélité, adultère. Mais eza na gravité po bakoksi 23 ans ya bolingo. Alors na 23 ans ngo bolingo bo Dieu bimi Bodio wana pe bimi ezala. Anbadaki kondima mutango bakomaki na bolingo. Mais elobi bien Sandra Kazadi. Basangisi nzoto te. Nga papa robo na lobi na yebite soki basangisaki te to basangisi ponga pe na yoki bodio wana. Mais pa na ngai ata soki basangisaki mena bodio ezolakisa penza Bibis Kazadi aza penza na posa ya bona bote.
Bonabonde abondeli. Pe Bibis Kazadi apesi ba raison oya ye. Neva amonaka couple oya ndima te. Andima jamais. Willy Lumina azala na mwasi mosusu. Bibis Kazadi akoka jamais ko digérer. A préféré digérer le gonyo sa mukili. Ata porta. Makoka jamais ko digérer. Akabola Willy Lumina. Na mwasi mosusu. Me Willy asuka wana te. Abandi ko bota na ye abombaka toujours. Amona photo liboso tango contrôle mbila. Photo kwa tango Willy azobimisa mikanda na voiture. Amoni photo bébé. Mwana bota mi liboso. Bibis Kazadi azala blessé. Me Willy Lumina mobali aboya dialogue. Bosolola dialogue alikambo mosusu. Ya muto kuto ya zana importance na bolingo na bango te. Mbuta Yoshi. Bosolola groupe na bino ya famille te. Famille nenge ko kende te. Vomi bosolola ya groupe ya Jibe Mpiana. Wana nde ba dialogue alingaka. Malingi dialogue te. Bibis Kazadi aloba na ye. Oyazo sentir. Oyazo mona na motema. Bandeko. Bibis Kazadi tilelo na kokse 50 te. Ata kokse 50. Na bote oaza nango na bonzenga oaza nango. Aza toujours na droit ya ko vivre. Na esengo. Pena couple na yo babala yo officiel. Aza na plein droit. Mais Willy Lumina. Abanda konyoko la ebongo. Tango kutazana na ba trentaine. Akei ko je la bie oyoyo achewana. Tout d'abord ko tromper ye déjà. Bibis Kazadi a digérer kango na pasi. Bongo ba yela e ba chawana. Babandi ko bota na ye. Pe baboti ne bakomi na bana mibale. Bandeko Bibis Kazadi akozana position nini? Bandeko Bibis Kazadi longola indeko ya Sandra Kazadi. Longola indeko ya le grand Mopao Koffi Olomide. Chaye ndeko ya yo. Vraiment toyo moko sokoza mwana mwasi. Mitia na place na ye. Akomona ndenge nini ako sentir ndenge nini. Pe basemeki babalukili ye. Bon, basemeki bazo tiande mutema na ndako wana. Bakosala susu nini. Willy Lumina awa ndako esili aza kosala fete. Banani bazo sala fete ya makasi koleka. Kasi basemeki te. Nana yebi yango teki na Congo. Na Afrique, même tina Asie. Mobali akufi ndako etikali ya famille. Bango mbako gérer. Ba gérer ndako, ba gérer bana, ba gérer na yo. Yangwana Willy Lumina asidisi ndako. Mindezo pelele. Alo bango sikoyo bazo sepela. Akabwana définitive. Na Bibis Kazadi. Masuka kaka wana te. Akabwana na bana. Okindo kya nini. Bakomo senga ba test ADN. Kindo kibandeko yangoyo. Nga ya butu na yebi ndenge zalaga te. Na yebi pete ndenge na kokanga mutu ndoki. Na kokondima pete mutu azandoki na butu. Soki penza nazomona ta sine moko te. Mais na moi, oui. Na moi, nazomona kindoki na bango. Basemeki kinsekwa nsombo kila. Babimisi kindoki nyoso. Po Bibis soki bakaboli ye. Balobite bana si bakoli. Mwana oya suka 3e mwana. Ya Bibis Kazadi.
na Willy Lomina akokisi 18 ans. Bango tu ba majeur. Awa ndako na bango etelami pelele na baminda. Bana bayaka balalaka na ndako na bango. Moko aza na fungula. Biso famille Willy. Tango tokosala tu Willy atika la biso ndako yo. Atika mukili. Atika fufu. Na ba ferme oyo aza nango. Po Willy aza na ba ferme. Bangulu banini. Alors tokokangango mobimba. Bano toko benga na bango. Toko senga testa ADN. Men nyonso bakoya nango toko lobeza lukuta. Ate uti poto. Surtout toko zanatina ya kozwango te. Toko tala testa ADN kaka. Tango si toteki lupangu. Tokaboli bangulu. Toteki ba ferme. Sima ba misusu batali balobi te. Boza bana na biso. Tokoseli kolela bolimbisa biso. Ngakuti nazalaki te na makambo wana. Ezalaki ya nanyo na ya nanyo yo. Bakosala bongo po na nini. Po siko ba remplacer bana wana. Babando kipe bango na bana na bango. Ndenge Willy Lomina akipe bango. Yango wana. Awa na couple oyo. Mutaza na faute. Mutasala mabe. Bazo continue kosala mabe. Ezali Willy Lomina. Mais si kope famille na ye, bazo préparé, basala kaka ndenge kombo ezali, Willy Lomina, toko mina yo, toko mela yo, na kanisa, Willy Lomina, yo moko yebi, komina, soke la ksinini, komina yali, oze fufu, oningisi na supu, omeli eke na libumu kiu, omini. Komela, eza ndenge moko pe, ko escroquer mutu, ba frapper, ba maître, ba benga kaka Lomina, komela, ko gwolo. Willy Lomina, famille na yo nde elinge mela yo. Liwana yo, ezali na maboko ya Bibis Kazadi te. Bibis Kazadi, azali oyo, apesi yo bolingo, apesi yo joie de vivre, bokaboli elongo, bisengo na bapasi elongo. Obali ye na ba 18 ans tina mokola lelo. Bo sololi bo seki, bo boti bana misatu. Ya lelo oyo, akokisi déjà 18 ans majeur, mwana na bino suka. Âge moko utokokisa 18 ans. Soki natali mwana nanga oyo aza na France, ye pa kokisi 18 ans. En tout cas, Willy Lomina. Sengaka pardon chaque jour. Na makambo osali. O expose. Ya yo bolingo. Ya yo mopanzi. Pona nini? Pona kaka. Alinga zwa. Pona bodio wana potoloba. Atakutu. Abimaki. Na mutu wana ezalazali. Kamaradi na yo. Maza pire yo te. Ato benye pire yo. Pire yo zali. Bibis Kazadi. Yende pire yo. Atrahiri yo. Non. Yonde mutu o trahir ye pe o mi trahir. Yete. Bibis Kazadi. Azali blessé. De guerre te. Azali blessé na yo. O kata yo kata ke chaque jour. Na gilet na mbeli. O keyo lingi o trompete me o zui penza o engagé. Pe mwana mwasi aza kaka balabala elandi na bango. E suki wana te ba yebani pe batamapango wana ye. Tangu pozo bala ba yebiki. Willy azo bala tozo beta famille wana mosinzo toke ko bebisa. Lelo mwasi mi bale. Mwasi ozo benga mi bale. O tozo benga mi bale. Na la likambo ya mabe na ya malama koloba te. Me oyo osali na Bibis. Oyo banda kosala banda kada ti lelo sali. Vraiment Willy
Lomena en tout cas etikali kaka bamina yo na moto moko te na Sandra Kazadi te na Bibish te Bibish yo moko lobi non ye moko lobi yango bien tangu ozotindele ba message ozoloba azongisela kayo kaka merci Bibish Kazadi azokomelo kaka merci na nyonso zosala ngape papa robo na koloba kaka liloba Bibish Kazadi akomela kayo merci Willy Lomina merci Lomina komela kogolo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni aménagé. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni aménagé. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni aménagé. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.